TV, MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bandi MDG TV Mafuta Yasika, nous avons pas pambola na bino kana cadre actualité. Je vous crois bien important, moi ça va grâce à Dieu. Naibisabino na wela bino analyse ya dossier ya Pastor Wata. Quand vous avez bilongo sur la miniature, je crois que ça fait plus ou moins 2 semaines. Depuis Ebarda qui est solo, tu vas vraiment tenté. Alors, ma pasteur au mona kaya ko finga ex nae, ex maman pasteur voilà. Au mona kaya ko finga ex nae et soi-disant azaro tambola na kombo nae amal ki ya sala ki ndumba. Et on lui bat le koufa parce que pas ça n'a pas ça la vie. N'ebisa bino bandeko ya boire et à manger et bato ebele babimi na makambo kande bozomona. Tout ça là qui est mission pour na website bino chaque moto ko bomona refleta na fiche azana dossier mais faute de temps vous allez vraiment difficile tout ça la dossier tout émission pardon ya batutu. Alors na photo boromona to banana na bulldozer avec Mukuna. Pourquoi avec Mukuna côté minia? Avec Mukuna côté minia simplement parce que il est le père spirituel de Pastor Wata. Le pasteur héritier ba obenga e Pastor Wata parce que zando ya Wata. Pastor Wata yeyo. Oya metiola ex na yeyo héritière. Wa uta ayeko finga et père spirituel nae et avec Mukuna. Père à côté minia balobi parce que tel père tel fils. Ni na loba avec Mukuna ou ngano to yebite. Tout le monde va vidéo ya mami Chibo. To ma solo passe avec. To ma solo divorce. To ma solo ya Betty. Moi si au plus ou moins 2 ans passés abimaki na asali sortie médiatique awa qu'avec alongo lisaize me compliquer vie. Moi bota sous ezate. Et veut vraiment poursuivre ninga zana za entre la vie et la mort ba congolais ba canceler mbongo nous on sait biso ba bouke misère na bino do so boke kuna bo sali buzo ba na bino bo ki bilengi bo sepeli ali ba retomber et ou encore ba conséquences nde ba congolais faut ba memankolo tala no sarana na biso bon ya patient maman na yaka ono ba sangisele mbongo ba kotsele mbongo parce que pas statiquer na défaut mais mukuna a l'argent qui nous enseigne pour nous aura train ceux qui soins médicaux ceux qui traitement. Qu'est-ce que nous on a à voir? Et le bagage a donné les tant on maintenant comme il on peut se gagner un tour. Si ko bilengi yoki yomoko ya ko suko komi ya maramba malheur nde yo ko partager la biso ba bouke misère to compatir. En tout cas les salaires du péché c'est la mort dit la Bible. Au foot à conséquence kaya mamna bino moko. Donc Pastor avec Mukuna koti minia parce que il est le père spirituel de Pastor Wata. La famille, il y a beaucoup à dire mais bref, Nazwata et 2 minutes car na mutu ya mutu moko na moko bien que vous a suffisante. Alors, c'est important que je mentionne ça. Bon moni ba église obo kendara o. L'imposition des mains ezali et l'homme va s'en na moté. On donne que c'est qu'on a. Paul a qui sa Timothée ko imposer maboko par précipitation parce qu'il y a des réalités spirituelles non seulement en donnant mais aussi tu peux recevoir en imposant les mains. Est-ce que vous savez? Au monde sortir mutu maboko. Sortir mutu maboko. Yoka te ozoko communiquer. Mais soki ozana na babenga ngoni ozana poids ya ministère te. Tu n'as pas les mandats au fait et que la personne a des sérieux problèmes ou encore a des poursuites et que ça a retour et tu auras des très sérieux problèmes car la église mon assemblée là parce que moi betela biso du solo ya frère moko ba travailler na France na mboka France na bombi kombo na pour et ça la mabete frère wana batalo yenge akenda ko imposer mutu maboko. Et là, moi, bima na nzoto mutu wana ba ne ko imposer kotaye. Ayoka penje loko koti kati na ebandeko.
Bon, monde bat babamba na raso ba tia ba mama ba do ba la pona bon siko bizarrement c'est la personne qui impose les mains de mutazo sans saler et c'était grave. Bande ko makamba ko imposer maboko foko keba. Muto bazo imposer na muto pe azo imposer surtout muto azo imposer. Ils en influence makasi sikoyo. Muto loko la pasta wata tant aza ko imposer maboko ko communiquer au nini. 3 fois divorcé. 4 fois remarié parce que azo ninga bala susu. Déjà divorcé combien de fois ninga zarana. Donc c'est compliqué. Na lomwe na ye. Donc faites très attention à l'église boro kende. Na ba pasteur boko pesa mitu. Na ba père spirituel ceux qui pe ba nini, ceux qui banani et l'église boko kota. Ata ko imposer ma boko te. Ma atmosphère spirituelle ezawana. Et ko ko bebiselo vie. Parce que ebité ozoko lokota nini molimo nini ezoko animé o esika. Wana pesa dossier. Quand on a vu ça, bino bakenda église na loingete mais par l'orientation divine. Tolongwe wana. Tozongi na yemo mama pasteur ya iko memela biso dossier oyo matière oyo héritière. Moi si akuta pasta wata na mwasi. Elle était protocole pour votre information. Tant ayaka église. Ndenge zaka ba pasta na évangélisation na bango. Akena sobe lokotelo wapi soko zole wapi bolimbisa. À l'église en espérant qu'elle va changer, ce qui est tout à fait normal. À comment protocole. Aza au servir quand va passer on dit va ba grignotage à comment grignoter. Et du coup, avec bamba prophétie, pasta wata, bamba prophétie que moi servi na héritière. Bande ko tonga lisano, e bungela kana lisano. Elle savait que le pasteur était marié. Celle-ci. Mais malheureusement, acha mutu bisika ko chate libala muninge kufa. Ba taxa mo si wana de tout. Momeli diamba, momeli masanga, makambo ebele. Libala muninge kufa. Ya kanse ki notango ya yingela na bokonzi. Nde avandi na royaume éternellement malheureusement. Nde ka Bible lobi. On vous mesurera par la mesure dont vous mesurez. Ce que nous sommes, on moissonne. O baliaka yango ka basanzaka. Oyo loni obuka. Oyo sali muninga yango peka ba osala ezala malamu ezala ya mabe. Malheureusement ya kanza yi bonheur yepeta na koti na libala. Ezali peka malheur pasta beta libanda. Elelo oyo yende sango za kotambola balobike. Nga mutu moko ya église wana mutu ayebisa ngai afia bakisi mwana mwasi héritière balobi abima na banganga wana nini bakir dame batubela aya kosala pa pasta wata e pasta wata abeti masolo epai ya komite na ye to pe batu na ye ki mwana mwasi wana mutu te tala fia bakisi passé sombre azala na ba portefeuille magique soki porte-monnaie magique sope ya solo sope ya lokote ngano to yebite mais est-il que bat ba ebsinga ngo ezali ceinture ya pasta wata pasteur abande ko espérer à changer mais elle n'avait pas changé nous bika baton parce qu'il veut noyer son chien la qui de rage et mais elle avait dit que c'était pas ça la raison hein pasta wata kima libala tikanda kwa tika na bébé ezani parce que pasta bana mona bingimbulu bo ba kongo balobaka anomona ba vampire ba ghost likolo bakisa mwasi to ebite mokilo kanzambe na mabalo a manger à boire wana yemo muto yako belela pasta apesi biso matière passé na ye yango wana ningi ba ebisi biso abomela moninga libala elelo oye a omema nkolo. Alors sortie médiatique na balobaki eza parce que pasta zotambola na kombo na ye mais c'est parce que elle voulait se remettre avec les passeurs ne voulaient pas. Kanda wana yoki passer azoba la arrêta ou pas arrêta. Ah mais botia arrêta tende nini bino susu. Kanda passa na ba la arrêta nda yaki ko finga arrêta. Na lobie to kende to zonga allons rentrons. Ata soki ya solo pasta zo ko sele makambuke ye asala kindumba akwa ko se défendre te en disant que asala kindumba te ndaka libala. Est-ce qu'il fallait salir arrêta en disant que arrêta balala et pas mokili mobimba? Est-ce qu'elle avait besoin de ça? De tout ça, pour nous c'est la moninga dossier
parce qu'il y a une besoin de pasteur Wata. Tout ça analyse. Tout ça analyse bandeko na ngai. Il faut réfléchir. Est-ce qu'elle avait besoin de dire tout ça? De raconter tout ce qu'elle a raconté au nom d'Areta? Pendant que je suis venu à Libala, nous sommes allés à Zoua pour nini baobala Areta. Na kanda wana bite Areta te. Abani ko lobono mo Areta ndumba. Areta balale pa mokili mobimba. Areta boy. Est-ce que ça problème n'est est-ce que t'as lié? Areta boy. Yo moko pe ndumba. Donc ndeko a besoin de bazonga na Wata na ime esimba te. Yango ya ko belela. Yango ya ko ganga. Ba konle ba mabe ba singa ba lobi. Kindumba na ye mwana mwasi ba kisi na ye passé na ye on te boti mwana ndundu parce que na photo to tshela yinyo liboso mwana moko azali na zane ti moi albine moi non pasta keze ekipa na ngote ezaka ki makile sala ka bima bon bref eza penza ya ngote likambo et voilà en passant je dirais maman papa kosa moto mabeteo parce que oyo zosala lobi obuka tope oyo zosala moninga lobi ope bakosala ngoya bakosala yo yango ezalaka bongo. What comes one goes round, disent les Anglais. Yes, et c'est comme ça la vie. Faites très attention bino osala bato mabe. Elwanga to sito sala ki émission na ye. Kanda ya alinge ozongi na mobile nezo simba te akotina ba camarade ya mobile na kati afinga bango. Est-ce que elle avait besoin d'insulter Elwanga parce que personnellement na meki ko se renseigner afingi odom pourquoi? Odom to memela pasta Wata basi. Odom to elaki Wata Areta. J'ai compris qu'effectivement na confirmé balamo ko azuwa. De zuwa nde fingi siye odom. So fingi Elwanga. Eza zuwa fingi Elwanga parce que soit disant yene mutazo mena mobile na ye basi. Po na meki ko luka na ye ba réseau za quitté. Balubi mutazo mena ye basi et yango fingi Elwanga koti minya. Je crois tout de suite ça que monsieur Elwanga to tardé wana te so ngola de monsieur Elwanga ya na ngai et landa yango na chaîne masala ki yango où Elwanga plaira et baza au salaire comme moto na Njambe parce que biso passer à beaucoup passer swag et balobi aza moto a grignotage ya osarana te a divorcer na robala te grignotage et passe à kokita leli passe ta plaira. Bref, son émission na sala ki mwana tardé wana te 8 ans tolongwe awa o bozo mona tokosuka na se voilà o bozo mona awa oyo Elio azanani Elio azali ex ya Areta le pauvre à côté miniature ya ofele mwana bato asali nini au moins na utikobala mikolo na Congo plus ou moins 2 ans passés ex ya Areta mwana loko kanza o komona tangama na maamboyo fallait pasta Wata bala o Elio ekaola leki propre ya luva ekaola le docteur Elio a côté miniature simplement parce que ça ex ya Areta les pauvres a salé lo penzate mino bobika kungona mambo nango tellement ex mutame misi nkolo ba ko mentionner donc ya za mobile Areta libali simba te babuta mwana moko émission Areta na sina sala ki na lobaki belé vraiment so côté matière ezakuna na ndenge libali kufaki le pourquoi libali kufaki abande ko se me conduire na ndako ya libala et mambo belé vraiment nazonga wana te elelo oyo et passé comme kolanda ye ko rattraper moi pas ça Wata bala e ezate bani me pas ça Wata balobi soko bali o wana biso longwe ah oui pourquoi parce que ça n'a passé ya mabe mais ça peut ka raison te et muto changera na ye balobi bani me pas ça Wata bazape bilanga ya pasta Wata na zuwa pe na kati zuwa pe na kati parce que ba on peut baleka etumbelo baleka tatami. Donc du coup moi si toi repousser na pemena pasta Wata ba kosalela ye zuwa. Et ça ba réalité tout le monde na ba église belé les amis permettez-moi.
Il y a un pasteur en Angleterre, en Londres, awa. Kala, ba période ba mambo sextape et bandisika. Ba tant ba sextape et bandisika. Kala penza, 14 ans passés. Moi je me rappelle moi na liboso zaina muke. J'avais que lui à l'époque. Pasteur na ba surnommé pasteur Kata Guruma. José Moulamba. Azar na mboko. Tata wana ba lobima na église mobimba. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman mo wazaki mariée na église. Abimana pasta. Batina ba vidéo, ba photo, mi tacos. Et du coup, une sœur, abana pe ko bimana pasteur, amonaki, asimbaki téléphone à pasteur, chéri na iti. Amona photo, ba photo ya mwasi wana ya mitakala, na kanda wana a transféra yango. Ba photo wana etambola, ekota réseaux sociaux. Et on a ba restriction ezaki penza te na ba YouTube. On a mona ba photo ya mitakala wana na YouTube. Zamba penza mama fungola makolo bandeko soni mwasi libala. Pasteur Kata Guruma. Abana kolia kaye na ba sœur tout ya église. Et zoua na mto sala ke ba vidéo ebima. Donc pour dire que ba biloko to soloba eza ba mambo vrai et les carapé salemaka na ba église ebele. Beauté divine asala ki live na TikTok bato ba mata ya kosakana te ya France pour confirmer que Pastor Wata motumbizazu monene ya kosakana te. Donc mokati mabaya ya dégâts ba sœur wana bazana église. Donc kedi ki bene a palola kabango ya kopalola na ndenge kosakana te. Donc c'est tout à fait normal quelque part ba finga pe baboya reta ata mambo neza ya solo te. Ata so eza ya solo eza passé na ekise ta mususu pa changer to passer à changer. Et voilà ba retomber ya ba église ba ba ko keno sambela. Mona pasteur Bogard, pasteur Ametiola. Et donc comme on a Elio na pasteur eza coïncidence te ba lobi ba guya arrêta ya na mitou rouge mingi. Ya na mitou rouge on pasteur Wata mondele Elio mondele bref eza ba gunae. Bande konali na tardé wana te to chité bomituni didi stona eko sa nini awa kolo mwani asambela kana église ya mama na bango. Voilà mama na kolo mwani asambela kana église ya Pastor Wata. Et na sela bino ba émission ya libala didison ekufi ko l'impolitesse et consort. Il y a quelques semaines passées Didiston Yemora ya ko bima réseaux sociaux lobike batu ba boma libala na ye eza un prophète na une prophétesse ya église yango yo ya Pastor Wata. Bande ko sono mina bana ko décortiquer dossier ya Didiston par rapport à la prophétie et ko lia biso parce que là déjà j'ai consommé 18 minutes. Normalement on a plus ou moins 20 minutes. Trop chlore, mais je vais flasher. Na flasher, ceux qui n'ont pas temps, nous voyons un dossier wana. Alors, ba message bima qui prophétique. Tant on a solo li, ba bisinga non. Didi mo mta ine ko sopa. Ezaki nini? Ezaki son. Bon, na bitena benga ngo bongo sondage. Ezaki nango flash. Ba kota ki katite, mais mo tanga yo ki son et paraîtrait akendeki komi bimisa. Bon, mon système a sauté premier. Ayoki li solo moko boye. Ah mais non, il faut na kende ko luka ko bongisa yango. Mais qu'est-ce qui se dit? Est-ce que et balobi du coup na ko luka ko se laver wana ne ba comprendre que non, il y a un souci par rapport à sa relation avec son père. Mais est-il to sinaloba ki na bino na sala ki ba émission awa que batu nyonso basimba bakisi batu tout oyo bazana kindoki soko za mobali mwana mwasi oza mwasi na buto lingolinga te soko za mwasi mwana na mobali to pe bana mibali baza mibali na buto bolinga eza bongo erataka te. Donc tous ces fameux musiciens au boyebi il faut na loba ki ngo bana bango babala raté ba exaucer mwana ya ngiama na leki na ye baze belé bana jibe basikitoko. Pourquoi? C'est à cause de ces réalités. Et ça, la réalité spirituelle, et ça vrai. On n'invente rien, c'est ça. Mais avant le soleil betamaki, balobi que il paraîtrait. Relation ya et yengana tata nae, ezaka kana molimo te zape na moi.
mais ngana boyaki na ngango ngana dutaki bon je sais pas navana nanda kuna bangote mais kati na ngaka eboyaki bayibisinga mama yo mona modèle mona na sela tata ne zuate bayibani na tata na ye na dutaki toujours parce que naza information mususu na source vraie un papa toyebani très bien le papa en question azali master ya mama yenga bo comprendre mama yenga voilà azali master ya mama yenga azwa ba fuite que papa yenga alukaka koma osimba mwana physiquement mais la fille a refusé a désisté et c'est même l'une des raisons il y a ba cause ya divorce parmi ba raisons o mama yenga singela divorce wana pe ana kati atalia o mobala modèle nini oyo star oui mais et comment suma mbabo moto bo simba mwana te simba te mais tata na ndinga ebisara biso yenga boya mama na ye azara pe d'accord na eloko yango te et eza moko ya ba raison na ba cause ya ba divorce donc quelque part ata ba finga mama yenga a mwasi malamu abomba salite wana ebele te mwana ngo pe malgré ba lobaka finga tata na ye abomba pe ba biloko na parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas il s'agit de la famille le linge sale se lave en famille ma musuba lobaka ngo te o boko swana bobomani mais il y a des choses qu'on ne dit pas et moko ya ba raison ya divorce yango wana papa alingaka luka koma kotumba mwana lingaki taza mayele etanga beteli mama na lobi non pas jusque là eza yango pe muto sala ke libala na esila et du coup mwana boy bandeko il faut luka nzambe makasi parce que sinon te eza pas ya bala mais que atumba mwana nandima na ngango te. Bon, selon Batumsus Walobi que non, te oui, bon, bref. Non, j'ai plus de version à Tato Naebi. Où on a bêté la biso master mame yenga. Et ceux qui wana te, muto baptiza yenga, okonae. Maman na maman ne yenga. Azala prophétesse, il paraîtrait. Azala na Limoges. Information vraie, vérifiée. Na vérifier qui source. Alors, les qui yenga, ou alande yenga ya mobali. Ou papa na banwa yemba pe na banzembo. Les petits aza na problème mental mutu et biba ba luba kisi ya papa yenga ya on a ebise bino ke soto lubito ba no fungola dossier o awa longue histoire à suivre to ko salela ngo peut-être émission mobimba et ba musicien o bomona ntango ebise bino ke bazala batu ya ba monde misusu soki mwana oye mo raboti kuna merci ezala raté mawe ezala raté. So ba ebisi sacrifice simba tumba sala combien yo mutu mususu vous qui approchez trop auprès de ces gens benile ça peut ça ebino déjà conseil bo poussa na makasi mingi te parce que na monde wana ba liaka mutu nyonso les petits là ya bogar wana mona wana comment on vende pas na temple ya koko na ba sali ba délivrance parce que mwana wana mutu na ye ebuja pire lo mutu eningana à suivre tokangi parenthèse. Et que Dieu nous aide. En tout cas, personnellement, si on est au béta du solo, ils ont répondu à l'indissa, na benda matoi. Mukilio bokomona, il y a des réalités. Sans réalisation personnelle, nanzambe, sans yesu na vie na yo, ils ont compliqué. Yo kanzambe pe to sanzambe, bangaye, ako bundelo bitumba, ako préserver, ako épargner, ako délivrer na mabe. Sinon te, et kozala complicante. Et c'était ça. Ngai Wabino la grande dame avec un grand jeu. Abonnez-vous massivement. Activez la cloche pour ne rien rater. Et surtout partagez pour sauver aussi des âmes. Et tout le monde a une des bonnes choses. Je vous remercie. Au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.